Mais en ce qui concerne la fête, donc tu s'habitues déjà. Donc auparavant, fête est une importance ou bien accueil donc dans la ville de Kinshasa, incroyable. Mais pour le moment, tout le monde a un peu souhaité. Donc comme il y a la fête, il y a une vie peu Covid des ali, difficultés dans ma casse. Donc moi je fêter bien zate. Moi population fêter bien zate. Covid et baby célébration makambo. Fête yango yo mboka ezana mouvement ya makasi te. Ba parents na biso bazo zambongo te, bazo sala misala, bazana barrière. Nde omoni fête ya mbalo yo moyo to leksango bien zate. Ka ndemo lobi nde kuti biso malili banzala. Fête ya utewa position ya hote se confinement ezala. Kolia tia pasi o yo soma blamba emono na te ba classe ko bengana ba ko nyamboka batiki biso na mo selo lo batem projet singa suka wana. Bako jamboka balobaki mamu ya ba classe. Ma classe yango ofele mais ma classe yango comme yango miniaval on jamboka basunga biso donc sa classe ba fête pe yango yawa donc on a poussé na poussé fête na tanga de classe donc c'est la vision de classe baba yo classe ofele mais classe yango comme yango ya mbongo zongi yango miniaval 300 000 na poussé yango za de classe bazongi sango o malinga lo ba yango wana. Pour ngai point de vue nanga ezali rapport à ba fête oyo via malade toza nango ba fête eza vraiment malamu te. Air malade ezalaki te to bando zala déjà bien. Moment oyo ressentir répression circulation ça normal mais air malade yé bato baza vraiment na circulation te ko bima eza un peu mobulu vie sociale na biso pe ekomi malamu te. Ko maladie ezali mbongo pe zomona na te donc maladie pour verser mobimba nous avons vraiment trop dérangé par rapport à Covid.